Shalom peuple de Dieu, nous surtout vous appelons de partout. Na émission qui toko le message na Star pour Jésus et to lobakata monyo sur pourquoi Star pour Jésus parce que Nzambe ezalakanele comment kwa tombolaka ba oyo ye aponi et na yango wana biso to sepelaka mingi ko yamba bango na magazine oyo Star pour Jésus tikete kimia na koyesu penza e umela o mabota mabino lokola o mesano tozalaka bongo na moko oyo azalaka mobianga mina biso lokola invité spécial na ndé toyebaka ko sobi kinya makanisi ko tefela na mabi matali parcours na ye kasi mokolo malelo tozali bongo na siangwa ko yamba moko ya baimbi na nkolo mosala na Nzambe na kombo ya mama alors lemba mbongo oyo biso nyonso toyebi na mikolo ye azali bongo na palaki ya sika na kombo ya ma robe de gloire na yango wana tokoyo penza ko tefila to kosombi na makanisi na etali palaki wana to album ma robe de gloire. Shalom maman Laure Lemba. Shalom John Famba. Bonne santé. Kimia Yesu azali. Voilà, Kimia Yesu azali bande ko baza kolanda yo penza ezali mo mikolo mike ba mona ka oli susute maman Laure Mbongo na télévision ala ki susute ezalaki penza nini. tozali kosalaka mosala Nzambe ezalaka na moma moko oyo bozindi moma mosusu eza bopimi mpona kolakisa oyo bokende kopuize na kati ya mozindo wana. Voilà, bozalaki te na yango wana bouti kobongisa mpona biso album ya sika na komo ma robe de gloire kasi biso tomo ndenge nini nzembo wana eza koningisa mboka na biso partout bato nyonso bakomi ekomi même ba statut na bango ya ba WhatsApp na ba Facebook bakomi ko poster yango mama Laure Lemba Mbongo yambo ete tokota penza na album ya kitoko ma robe de gloire na moni tozonga na mwasi mamoke mama Laure Lemba ba album na yo tomona yo na tina tezali na tina et si Martina tezali ma robe de gloire za 40e album 7e wow de tina teza na tina tito koma na 7e album au ma robe de gloire secret zanini mama Laure Lemba ba titre na wana azwaka yango wapi est-ce que vous avez inspiré par Nzambe ou tala katang ou bilo wana eleko oyo sengeli nanga na bimisa titre boy. Grâce à Dieu to contaka vraiment na molimo na Nzambe na bengaka ye partenaire Saint-Esprit azalaka ami alobaka yango soki o se confier na ye il inspire toujours mais tozwaka ba titre te ka vai que vai na ndenge na biso moko non mais aka toujours une inspiration de la part de Dieu soki tosambeli apesi biso likanisi to amurir yango ye moko na kati na biso et aopesa biso message nyonso na kati ya album oyo ezo correspondre na titre oyo apesi biso po amoni besoin moko na kati ya peuple na ye. Mais maman Laure atikali trop spirituel quand bien même Nzamba tomboli yo to longwe na tina teza na tina ti lelo mama Laure Lemba alukaka Nzambe sima koluka Nzambe ozela Nzamba selo ni poto moni ndenge Nzambe sa pesa nyonso apesi yo libala apesi yo bana ya kolia komela kotambola ezali mais Laure Lemba alembaka te kosambela osatandaka na nini tango osambelaka osengaka Nzambe so apesa yo nini po bato ebele oyo bakobika na bapalaki na yo baloyembo na yo nini etikalaka na nsima toluka Nzambe pona bilamba te biloko kolia te bandako te mabala te bana te non toluka Nzambe parce que aza Nzambe. Ah bon toluka Nzambe parce que aza Nzambe soki olobi oluka Nzambe pour un motif c'est que au changer adoration adoration ezaka po Nzamba aza Nzambe alobi l'heure vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Adoration ezalakate parce que Nzamba sali quelque chose, il faut na landaye ou bien nazo landaye po nazana besoin ya eloko moko te. Mais to lukaka Nzambe po aza Nzambe. Soki apesi aza Nzambe. Soki pe apesi te aza Nzambe. En tant que moi na Nzambe, naza obligé nazala en contact permanent avec le Seigneur. Nous avons besoin d'intimité constante avec le Seigneur. Nous avons besoin de présence et Nzambe tous les jours dans la vie. Donc, ce n'est pas pour
bana pona mutuka pona ndaku pona biloko nyonso ya koyo kopesa biso eza matabisi. D'abord le royaume. Ce qui royaume eza kati nanga tous les jours na banda ko générer ba bénédiction wana parce que royaume de Dieu eza kati nanga. D'abord le mari. Ce qui mobali eza ponanga tout ce qui appartient au mari m'appartiendra aussi. Au monde. Donc nous ne cherchons pas le Seigneur parce que il faut appeler ça puis sur assise qu'on paye ça au kati. Je pense pas parce que tous les jours tu en as besoin il y a nzambe. Tous les jours tu en as besoin il y a renouvellement, il y a bola nzambe na bo mo na biso. Tous les jours tu en as besoin qu'on conserver bon nzambe na kati na biso. Tous les jours tu en as besoin qu'on garder intimité avec le Seigneur parce que balonga kalisumu na makasi ya nzoto tie. Na kokolo bateke nga déjà né na zabwe na sina na so déjà vaccin. Non. Vie ya bonza ya christianisme eza vaccin té. Christianisme eza pe titre honorifique té. Mais christianisme eza vie au mutu, il faut vivre tous les jours. Yango lobby na programme à prière, jeûne et prière. Lobby to do bondela na mosala nzambe aza fiel na biso c'est un prophète. Tant que ça na PC programme nanga na bino on a besoin o edakanga tout ça au visitanga na ba programme à prière na zanango abinanga yepa tuningaka o lukaka nini abi non dans a besoin nzambe tous les jours j'ai besoin de Dieu. Donc tout na peut-être ça Saint-Esprit na tout na biso donc pour ça peut-être est-ce qu'ils ont la même réponse au PC kuna yango PC yango kaka on a besoin nzambe bikolo nyonso on a besoin nzambe mais on a besoin nzambe mama alors lemba mbongo otikali start pour na nini ya komona ndenge lo mbongo nzamba tombola ye yo moko yembaka wazo musika na kisenso mutayebaki yote lelo akomisi yo moto pona nini toko epe kolata lolendo o bat nyoso ba ko biso chaque fois tozaka na posa mama lo lemba so to bengi ozu so na téléphone o yanolaka misusu ko yamba téléphone za bango pasi asali ka album moko ya pamba ta succès te makomi déjà star on est pas règlement des comptes non même pas maman alors ça motuna to est-ce que ça va fruit ya Saint-Esprit oyo abuka yo déjà ou bien ezalaka nini po atam to avant na malueka OK ko beta mutobi avant na maluko OK ko beta otuna te est-ce que mutu ke kokota to kota ezalaka nini mama alors po anite michape ko la star on est dans le règlement des comptes ezalaka mutuna bana poto pe bele ba ko landa biso po émission ko le capé na ba chaîne YouTube bana poto ba ko landa biso bana posa ba ba secret alors mbongo amicha star te pona nini. Bon, en tout cas, ça dépend, il y a organisation, ma structure, peut-être que ça pour nanga, dans mon accueil, c'est simplement simple que la c'est simplement simple que la artiste parce que d'abord, je suis pas encore je suis pas dans un premier nous artiste kaka artiste mais nazana nous servante de Dieu. Ils ont battu belé babi kaka parfois tant sous kutu appelé ka bonjour avec ka voix na yo alobi ah merci ils ont battu pour na considérer ngonde ngwana mais mutu na mutu tant peu mutu wana o ya biota azosu mukate mais ils organisation o éviter pourquoi à sala ngonde ngwana mais pour nanga je trouve que ils ont bien j'aime d'abord ce contact là et ça la nga malamu et puis na mona ka tuzaka ndeka tuzali yesu kaka donc soki yesu te ezaka pasi voilà soki yesu te ezaka kapasi mama alors lemba mbongo bande ko ba kolanda biso partout na Kinshasa comme libanda ya mboka basa na posa baheba mama alors lemba kotala bisika nzamba lokota ye na bisika nzamba komisie soki atali nyonso wana oloba na nzambe nini soko tikali yo moko bato bazate okangami na suku na yo oyebisaka nzambe nini. En tout cas merci eza mo oyo na prononcaka na kokoloba taba na éviter si fona loba 15 fois 20 fois 10 fois 100 fois la journée mais est-il que so eza na mo oyo na prononcaka tous les jours sans cesse, sans relâche, et ça merci. Bana nanga bakendaki na famille moko baki ofanda. Sikoyo maman oyo ayambaki bango dans les abakena passé journée quoi et pas ya camarade moko na famille moko bafandi maman wana alobi
et là au moins ça maki maman na lobi ah merci Seigneur siko ba yebisi maman Dadi toi aussi tu es comme notre maman. Abi parce que on a constaté que tu dis merci beaucoup de fois à tout moment. À tout moment siko moi sur na lobi ah bon abi hey, maman laisse tomber yé merci ezakaka merci ayeb ça biso la muki na tongo kitima ko dit merci. Au côté toilette au bimi dis merci. Au salut et l'oroboy dis merci Seigneur. Finalement on dit merci à tout moment chez nous. Et ça mo oebima na monoko nanga presque ba minute nyonso ba seconde nyonso je dis merci à Dieu. Et ça rana ba makambo susu au monde apena eye et choqué yo mais au monde ke lilobo ezobima liboso et là on ka merci Seigneur. Parce que merci Seigneur et s'il s'arana n'angouya et s'il sa force à chair. Merci Seigneur et longola makasi ya musuni. Parce que notre chair a tendance à réagir violemment devant les épreuves, devant les circonstances, les situations, surtout ceux qui ont été humiliantes, les circonstances humiliantes, les circonstances compliquées, qui sont frustrées. Notre chair ezakana possibilité to ezakana makasiwana ya ko réagir violemment mais merci na nyonso na loba na nzambe ka merci na loba ka na nzambe merci parce que ni par la force ni par la puissance mais par son esprit na nous peut to commune bisoté na loba nyonso nga na mala on a commenté te nanu te mais ce pour comment il faut nini pour biso to mona on dit mala ça comment te nanu te tozo kende ka na Yesu. So commis, c'est que on a encore beaucoup de choses à faire avec le Seigneur. On a encore beaucoup à réaliser avec le Seigneur. Nous avons une victoire et belle à remporter. Nous avons une bataille belle où il faut na longa. Nous avons une prix na belle où il faut na gagner. Nous avons une âme belle où il faut na memalissusu na lola. Donc Tonan to comité tozaka na kati ya musala oyo na Nzambe. Voilà, bozaka na kati ya musala na Nzambe, to yima mala olemba mbongo moyembi na kolo. Est-ce que mikoleza wa poto zomo ondere déjà eloko ngo eza koya? Omona boye lobi mala olemba pa komi prophétesse, mala olemba lobi komi pasteur, lor olemba mbongo église pe vandi. Est-ce que moi biloko wana ezana ou bien ezana ngo boule na yote? Boule pour passer la musala Nzambe pour la boule. Ah mais ça est belé alali à l'autre azotia na maso a comme apôtre. Et voilà yo mto yebi ba ngana yebi ka o bazaka que afani Nzamba lobelie aki asali musala pe. Te mais mingi c'est pas na bino ba chantre le moyembi ka sozo yemba bien monga kitoko. Et ça peut et après na ba passer pour ba komba chantre. Et après na ba passer pour komba chantre. Bazape azaki déjà pasteur après comme chantre bazali. C'est que moni ke zo futa wana zo ya. Ezaka pona ko futa te eza musala Nzambe. Et à Moussala Nzambe, ceux qui a convaincu, ceux qui a montré que c'est Dieu qui l'a parlé, c'est Dieu qui l'a placé dans Moussala Wana. Inutile, il y a vraiment une réserve mingi, il y a Oloba, que Mouto aïe parce que tout le monde le fait. Non. Oyebite ndeni ba solo la kana Nzambe, oyebite nini ba yoka ni Nzambe tout ça. Et puis ceux qui aïe pour gagner ba âme, c'est ceux qui motivation ils yango. John, moi je crois que yope ça là na Nzambe. Au monde a lobby peu comme le pasteur John Fouamba. Mais en tout cas, tu encourages à cœur et salama na kati ya volonté ya Nzambe. Wana tu encourages à cœur et salama na kati ya volonté ya Nzambe si bien que tu as tango suka Bible pe lobby yango ke na mikola suka boko mona bako bima bako tombwama bako teya mais tant mususu mukola ngo Nzamba lobby na yeba ki était. Mais oezaka na biso ce que nous faisons nous le faisons déjà bien. Nazaka déjà bergère, Nazaka déjà bergère, il y a ba âme belé de près ou de loin. Nazaka déjà ba bergère, ba âme belé. Donc au terre rappelle déjà. Je peux exhorter, je peux parler de Jésus, je peux prêcher l'évangile, mais c'est pas ça qui fait de moi pasteur. C'est pas ça qui fait de moi pasteur. Naïbi que Bible lobby allez faites de toutes les nations mes disciples. Ba lobby on kana ba pasteur té. Balobi yango na mwana na Nzambe nyonso se sentir à l'aise tango te ya Biblia ou bien tango yemba na nzemo na yemba ka Bible na exhortation na exhortaka Bible
Ce qui peut pesa melinga. Donc partout je parle de la Bible. Même ba pasteur ba teya ka Bible. Même ba yembi ba teya ka Bible. Donc biso nyoso to teya ka Bible. Mais sikoyo eza ba pesi na ba moko lokola ba ministre ya autorité, ba pesi na ba sous lokola ba serviteur neti biso to na biso ba servante o to servir nzambe na nzela ya nzembo. Mais biso nyonso mutu na mutu zala place nzamba lingio zala pour accomplir mission na yo. Voilà, pour accomplir mission na yo. Maman lo bon, eza o biso to sali comme constant, to mona ra yo, to zape na ba yembi misu to mona ra. Mais mingi penza balinga ko ka loba nzambe te. Ba bengi akoyeko kendo ko yemba place moko we mais. Ce cas si so yemba akena e. Mais to mona maman lo soki akena église mon songolo paka la rozela ti église ko sila. Ayoki mateya soko okeno ba après mateya. Olukara ozwa nini baloyembo na yo zo ngo na sima wa mateya ba pasteur wana ou bien olangwa na yo ndende ba nzambe esungaka biso parce que mateya tango tozoyamba mateya yango nde mute ekolisa biso ti etango pasteur moko pasteur atei nazwi bible nga mpe na bandi kovérifie baécriture voilà Saint-Esprit akoki même kolobelo au-delà ya oyo oyokaki mais motivation na biso première ezalaka que tango tokenda parce que jour oyo onake na ke koyemba na ke église na ngate na ke église na biso te na ke la colombe te donc place na ke wana eza culte mobimba déjà oyo na ke kota vous comprenez donc na manquaki culte kuna mais na manqué en en réalité parce que place on nzamba tindinga na ke no sa musala place on na oyoka mateya alors na ko bimate et le quoi na perdre parce que na kendaki ka ko exercer ministère te mais na kendaki peut ko recevoir oyo ko tonganga tant que tu exerces le ministère, il y a le col to pesaka, to bimisaka, parce que tu barate. Au bout de ça, musale belo, bimisinguya. Il faut que nous s'approvisionner. Ce qu'on s'approvisionne, c'est au tikali vide. Il y a moins de aussi si musala to koti prière. Vous avez la prière parce que et si ko ebimaki il faut zonga. Alors c'est pareil tant que kendara koyemba. Oza na kiti moko en église na bino etikali polele alors place yo ke faut compléter kiti wana na miso nzambe eza que o mankaki kuna mais côté mususu il faut zala alors zala wana yango na to evitaka eza ba ka force majeure so mo biso to zui deux prestations na ba heure ndenge moko c'est-à-dire il y a peut-être na malentendu mo esalamaki ou bien ba supplier bino s'il vous plaît boya bozala cap na biso 1 heure to yebi que musala o ezaki prévu eza kuna alors kuna to ke tina suka yango moni to linga ko zwa deux prestations te parce que ba musicien ba yebi soki to ke poto vanda tina suka musala esili amen amen biso so to bimi c'est-à-dire to participer na culte soki offrande to pesi soki koyoka parole toyoki soki ko sambela to sambeli donc c'est-à-dire toza lokola ba ouvrier na kati ya culte wana na komwa mamalo pe afukami mamalo et mon pas la li na présence nzambe na église na yote place au sambela ate pour abengisa pe siko to na sana posa na ye place ba bengisa biso to kutana ki ozala voilà bon ezaka ka wana te na place mingi na mona ka yo mamalo mi bukaka okenda ko bu o mi buki batu ba obosa est-ce que o mama lor na présence na niveau ya kombo na ye na lolenge na élévation nzamba tombola ye mais lombonga mi buka kana présence akolo ezalaka nini jeune fumba est-ce que yo yebanga tala makambo oyebanga te 20 ans passés et ça parce que il y a un nom où ils a élevé au-dessus de tous les noms et s'attaché na kombo na nga ndi peut-être ko tanga nga lelo oyebanga te John mais bele bazan réflexion na te mama lor. Je crois que nous sommes solo là. Ceux qui m'ont tout la réflexion étaient à Ozwango parce que l'émission est là pour nous sungabiso. Pour nous sungabiso. Il y a un Dieu qui m'a ramassé. John, si on a nous solo, il y a passé. On se trouve dans l'ensemble. Ah, ça, bande de ba o balanda na nteba yoka. Kwa to komi wana mo mukie kaka. Ba bisika ni nzamba lokota longo. Témoignage na betango mingi, na betango izara juste pour na lobana mutu moko que yo za li solo na yo tant mususu eza kutu mulai munene koleka yanga. Ngana na li solo, John za li solo na yo. Mais chacun de nous a une histoire avec le Seigneur. Alors histoire wana
ça ne te gêne pas de faire ton témoignage à tout moment comme ça, tu parles de ton passé. Il faut pour oser la peine à moi, moi au moins pour frimer moi charisme. Charisme par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Bible lobby, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage est en place dans la vie chrétienne. Le témoignage est en place, il y a mon néné dans la bon moi. Alors, et le témoignage à l'ilobana nzambe, et le témoignage à malobana biso, parce que tous un parcours avec le Seigneur. Alors, nous ne devons pas oublier makambo nzambe asali poto mimona que to komi déjà boye kombo na yo sans kombo ya Yesu et nango nul et nango kaloko à Nazareth. Est-ce que eloko malonge ko bi makuna quelque chose de bon? Ce n'est pas à cause de l'intelligence. Ce n'est pas à cause peut-être il y a bambongo ba parents. Ce n'est pas à cause il y a ba kombo ba parents ba sala. Non, vie eza Yesu. Vie eza Yesu, vie eza grâce. Vie eza grâce au mutu il faut soit de la part du Seigneur. Et ça à cause il y a eloko songolo pakalate. La vie c'est la grâce de Dieu. Alors quand je pense à toutes ces choses, je me vois Nazaso na bandi ko sambe là, na lubana nzambe, besoin na vraiment so na ngine eloko mso au salate. Besoin na ngezala na vanda parce que oyoka yomoko elenga prière so que koti, tu sens que oza en sécurité place wana. Et que neti que so bimi neti comme na moins insécurité moko boye na linga niveau wana na linga épime na linga dimension wana, c'est-à-dire tu entres, tu sens que c'est devant le Seigneur que nyonso mutakoza nango besoin eza o em so na mbongo te na poche wana peut-être ne loko moko te, mais oyoka que ton cœur est comblé, ta vie est comblée. Alors liboso ya Yesu na lobango même na ba concert to so to bina toyaka lokwa bana liboso ya Yesu toyaka lokwa bana eza ba exemple belé. Il y a un exemple belé moko mususu toza na locataire moko parmi ba locataire na biso ayaki na bingisa ki na concert ayaki atali ndenge nazobina lokwa mwana moko muke alobi je dois servir le Seigneur, je dois aimer le Seigneur. Donc comme exemple un peu pour na basu. Donc c'est-à-dire obina lokwa mwana moko muke omi bosani ozo makam David abandai ko sala ozo bina lokwa mwana muke ozo sala liboso ya Yesu toyaka lokwa bana. Ce cœur là d'enfant de yango sala que Nzambe a sa projet alobi na biso royaume des cieux eza pona bana mike yango eza te ka ya âge, non, bana mike eza de cœur, voilà, bana mike de cœur ou se comporter lokwa mwana moka muke yango moni devant lui on se jette, on s'abandonne, on se recommande. Toyaka lokwa bana mike s'il faut au fukama, si je sens que je dois m'agenouiller noter la tête que aux églises à John, non, ngala yeli boso nzambe parce que même pasteur aye ko luka nzambe mbatu nyoso baye ko luka nzambe ngana yelo kwa starter na yelo ko la servante na ye ko salela nzambe na ye pe ko luka nzambe. Voilà, merci beaucoup maman Laure Lemba Mbongo wana ezalaki kaka parenthèse to fongola ki pona ko édifier bandeko peut-être ba mikom ba bosan ke bazalelo ba star pona Yesu eza petite émission Star pour Jésus. Maman Laure Lemba Mbongo kotala cet album eza mukete au composant, est-ce que yo moko composaka au sombaka ou bien papa Christian anda sungaka pona solo la ki na papa Christian sa shona na apesa biso CD moko poto like ça na bandeko na solo la ina papa Christian un jour na mutuka so kumba tosoka ma robe de gloire nabi mais nzembo kitoko boye papa Christian yo mto composer mama somo akoma ko composer nabi ya solo yo po ndimi abina ndimi ko sikoyo nazanga posa na yeba ma robe de gloire ou bien album wana nyo surtout set yo mo ka composer au somba ou bien papa Christian aida yo pe na inspiration quoi. Toza sans ignorer que mokomi munene ya la mano Dieu eza papa Christian. OK. Mais kufanda pembeni ya bato maele omoni ozo maele kufanda pembeni ya bato bwanya ozo pe bwanya kufanda pembeni ya
ya mokomi okoma pe mokomi so bénéficier te c'est que quelque part kofanda pe pembeni ya ba journaliste omoni pe à un moment donné monte mokomi so ba pesa ngana présenter lingala facile oui lokela ba ndeko makambo likolo ya kofanda pembeni ya bapadi sango omoni ozo benda pe moi ba biloko mayele mokomi susu pe na télévision moko journaliste amikomisaki invité biso tokomi ba journaliste on a quand même fait quelque chose bien que les acquis vraiment professionnels mais on essaye de le faire juste pour le bac que so fandi pembeni ya muto à salaka quelque chose comme appelle la facilité c'est en forgeant qu'on devient forgeron donc na grâce ya nzambe me ko fanda pe pembeni ya muto ya komaka nzembo bien na komi okoma et puis il faut koyeba que il y a liboso ezalana no inspiration. Quand tu es concentré depuis le premier album nazaki peut inspirer na banzembo ebele mais moi quoi arranger ça moi pas si parce que muto mtakana likabonae nazaka toujours na besoin ya recours et pas ya papa Christian mais en tout cas grâce nzamba sali biso eza que to somba banzembo tie parce que nzembo sombi et na vie oyemba ngona vie oya yote mais banzembo mingi nzamba pesa même soka pesa na papa Christian ezaka plus ba temps ya ba prière na biso tant bozo sambela tant bozo luka nzambe omoni nzembo moko bandi ko yemba so bandi ko yemba bozwi yango bandi ko lela tu sens que eza vie na bino eza kati na bino eza oyo nzamba moni na kati na bino apesi bino et ce que yé na nzela na ngape pareil et ko ya mais tant bozo yemba ngo ensemble bozo ebi sa vie mais nzembo o muto asali yemoko place état azaki nango peut-être oyebité ezaka na moi compliqué pour na oyemba ba chrétien pe basomba nzembo eza possible parce que tout le monde a bengama ko composer te eza possible que mutu muso asali nzembo mutu pe asombi ezalaka et puis maintenant so sombi nzembo il faut opesa ngo esprit na yo il faut apporter voilà apporter état d'âme na yo na kati ya nzembo wana donc c'est-à-dire eko nécessiter moi ba ajout eko nécessiter moi ba élément complémentaire parce que okoyemba te nzembo mutuka ayembi yango na idée na ye na pensée na ye na ndenge na ye mais il faut yo pe apporter quelque même temps au banzembo papa Christian à ça là au monde que ils en a touche na nga na kati pe pona et lata état nanga état d'esprit nanga état d'âme nanga parce que na kati ya nzembo ezaka na tout un esprit na kati au monde il faut ekoma nga nzembo wana na kangama na ngo donc koma mutu moko na loyembo wana donc ce ba moni nzembo wana ba yoki yango ba moni mama alors voilà il faut ekangama na nga voilà ekangama na yo mama alors na cet album wana yana nzembo nini mama alors asoka yoki yango azangi maloba eza ebele banzembo eza ebele oyo que peut-être na okokate koyebisa bino ka nzembo o moko non eza banzembo ebele parce que eza 7 ngana ponela nzembo moko maya miso na ngai wow wana parmi ba inspiration o na yebisa papa Christian que parmi banzembo na loba papa Christian nzembo donc quand na yoka yango na yebisa kai na lobi vraiment le Seigneur est passé touti mosika na nzambo ya wana na woni ba cantique préféré na yo oui na sambela kana ngo skuza wana nzambe alikai na nzela maman lor nzembo wana za soko koyemba ngo to mona okotonga et puis maya miso eko bima elobela ko ebele mingi ya lokola Anna le Seigneur est passé par maman lor à Bongola le Seigneur est passé par papa Christian moto asuka le Seigneur est passé par papa Christian banzembo ezebele eleki ebele vraiment Jéhovah le Seigneur est passé par maman lor nzembo wana oyemba maloba moko na kati mama lor olinga kote ya bato nini mpo na mona na kati oyembi abikisa Olivia mwana ngai eza ba parole oyo ekulaka ntango moto aza na présence ya nzambe yado nga ata na zwi nzembo nzembo wana ozwaka na ndoto te eza nzembo ya prière eza nzembo ya prière
na m'inspiraki na instrumental ya tu es élevé, tu es le Dieu très haut, na m'inspiraki na instrumental wana. Tu es élevé, quand partir tu es élevé, so peut-être na m'inspirer quand na parti wana. Ndeti ko ngana komi ko élevé nzambe oyo na makambo ngai nazomona ke fona yebisa ye wa likolo ba situation nanga likolo ba problème nanga na likambu songolo yaki bayibaki réputation mama lo place wana liloba na yelinga bayibaki réputation mama lo lemba mbongo na bato nyonso tu ba connotation nyonso tu ba pesa mama lo oh mama lo azara na kati te po ya suite totali malamu ya quelques années passées comment mama lo ezaki sali na lolenge nyonso oh atindaka mwana moko kene bakanga suki et pas maman olive baboma ye biloko wana nyo et puis bato beleti no bazana ona kanza na motema tango yo kaka ndenge wana et puis eza occasion peut-être ko sona bandeko wana na nzela etando ke bakolanda yo et ba occasion c'est zoma déjà ebelé à moins que ça ba obalanda te ezalaka na incrédule moko boyo peut-être azolinga konini mais tozobondela ke nzambe akitisa motema na ye anini a comprendre que ezaki pongo ba ruse à diable. On a été combattu na témoignage parce que quand le diable cherche à déstabiliser mutu net musana biso au mona bilo mususu et a fondé te fandité mais so ekutani na motema peut-être ya mutu moko opé alinga ka destruction au moni directement avaler ameli yango et puis a komisi yango eloko moko boye o ya koki ko memela haine ko porter haine sans pour autant ayeba que haine et même mutu na kati ya lisumu eza déjà lisumu yango moko eza ba menace otozwaka otozwaki na bato mitema mabe na bato ba tuza parce que tozala personne de ceux qui ba baby si témoignage amino bango ba komata tozala victime ba jalousie ya bato ebele ngana lo bango le diable atambola na vie de recherche c'est-à-dire on n'a pas droit aux erreurs voilà et on n'a pas droit aux erreurs chaque fois tozoluka tango so nzambe tozoluka nzambe parce que toyeba que bato ba vie ya bato ebikaka diable azala nango contenté azala d'accord te alors aluka sko ndenge ni akoki ko benda kaka na album oyo kaka na album oyo et c'est qui singai prophétesse moko il paraît aza prophétesse je sais pas na ebiete mais aleki po atanga ba kombo ya banzambe mususu na maloba o a comprendre te na comprendre que cette prophétesse ne lit pas la Bible tant on a zoloba nga mosali na yo na kokufela na ila maltete chama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona ba barbare ba bongola au lieu que no luka na Bible place nini ila malteza ou bien abe aluka numéro maman lor abe ngatuna ila malteza wapi na ibise za na acte 28 place baso qui Paul na vipère place Paul a raté kokufa na naufrage tout ça au lieu tuna abandi ko faire circuler audio parlant d'un autre Dieu on a linga même kotanga ta komboté parce que moi mon Dieu c'est Jésus. Amen. Il y a des gens comme ça à la mukine na tongo à fabriquer histoire ceux qui azana moi qui sinae moi gris nae ake apakoli yango po à atteindre bateau basa esprit faible mais notre Dieu il triomphe toujours. Amen. Parce que neti ndeko wana na sekinga lobi mais comment cette prophétesse ne peut pas lire la Bible parce que c'est la Bible eza prophétie par excellence. Bible c'est la prophétie par excellence ndeko nanga atali pe moi audio na epe bato pe bakoko yoka epe bayoki na bango pe mais biso on tient pas compte de ça plutôt parce que toyebi que notre Dieu il triomphe toujours. Amen. Et ezana bato yo batanga la Bible bazongelié mais c'est maman luka nzambe et heureusement peut-être abimi na abimi c'est longi na été mais asali audio donc ce sont des choses comme ça où tu rencontres na ba nini na biso na ba misala na biso o ke muta telemi asali moi témoignage na ye azupe moi ba fan na ye tout ça et puis toyeba ke bato ba comment luka ba vu so ka yebi ke kuna cela nazo mpifo seigneur ngana kote la maman alors eloko moko boye donc ce sont des choses qui arrivent ya quand to senga na bande ko pose à la esprit dur affermi
soko yoki likamo to pesa ba numéro benga ta na téléphone loba maman Laure tala to moni boy to esali boy tout ça to yebisa bino ate eza boy te to pesa vraiment merci na bandeko ba benga heure nyonso. Voilà, merci beaucoup maman Laure Lemba Mbongo to chité na ma robe de gloire album oyo to mona te sikani to ko critiquer yango po clip ya kitoko maloba ya kitoko pe ko tala déjà maman Laure tali sabiso na bolai robe oyo olataki yango pona nini et puis maboko opesa biso message pour na animation tout geste compte hein message nous ngako pesa wa et puis robe kaka pona nini titre oh ma robe de robe pourquoi ma robe de gloire ya liboso bien aimé c'est la nouvelle naissance parce que le lobby na Romains 3:23 tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc pensez à Nzambe zalaka bao ya yebala tankembo yango moni na jardin d'Éden Adam na Ève tellement bazalaki na gloire ya Nzambe na kati na bango babana ko sala constater ba biloko mususu ya mike oyo ekoy ko zala tant mususu pe bazalaka na bango na bilamba te bazala na bango tout nu ndenge Bible lobi mais batikalaki ko se rendre compte que baza tout nu parce que la gloire de Dieu était là tant nkembo ya Nzambe yaka mutu azalaka na kati ya koluka te mutu azalaka na kati ya ba inquiétude te mutu azalaka na kati ya milelo te mutu azalaka na kati ya pasi te mais quand le diable vient nanu aina lisumu na vie ya mutu elamba ya soni ya liboso ngwana elamba ya soni mususu eza quand le diable vient pona ko rendre mutu esclave ndenge vie à Joseph et bené ko tambola na parcours nango. En réalité, Joseph n'était pas pauvre. Joseph n'était pas esclave parce que na katinaye azalaki na biloko ebele ya Nzambe. Azalaki na makambo ebele ya Nzambe. Akokaki pe ko vivre esclave ya passé. Aloba que tana nzela na otambola. Mais na lingaki na nzela ya album o ba tu vas comprendre que tu ne peux pas vivre esclave ya passé na yo. Oye lekaki yango tende mutu o Nzambe azana ngona makanisi pona yo oye lekaki eza déception oye lekaki eza souci oye lekaki eza pasi mais il y a un plan de bonheur il y a un projet de bonheur o Nzambe atie liboso ya moko pe mosusu parce que sa pensée ezalaka robe de gloire eza robe ya honte te eza robe ya matanga te alors même ceux qui ont traversé ba situation ya compliquée crois à la robe de gloire. Amen. Crois na recommencement avec le Seigneur parce que ton moni vie à Joseph a tamboli étape par étape mais nyonso wana ezalaki juste parce que alingaki Nzambe na ye alingaki Nzambe et akroyaki na Nzambe na ye il est resté ferme jusqu'au point à mona quatrième tunique au Nzamba latisaki ezalaki elamba ya palais. Voilà, ezalaki elamba ya palais maman lo na yoki surtout na nzemo peno martelé kombo ya Joseph Mingi. Moi vocal wana bande ko balanda biso pena bo pousser pour maloba moko lobi wana et puis tant na yoka rango na mona Yesu asa mokonzi. Amen. Na mitiki mopepe na yo etindika ngai. Maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai. Iyambala oyo eza elamba ya nkembo. Tunike tata apesa boboto langa eza elamba ya famille. Oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango. Oyo amisato ezalaki elamba ya prison. Iyambala oyo nalati elamba ya palais. Oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango. Ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango. Ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi. Miso na ngai beta te. Nazaya Yesu nakona kolela te nakoma ya Nzambe nakona komitungisa te nakoma ya Yesu asikola ngai na makila ya talo alatisa ngai elamba ya nkembo apesa ngai kombo ya mwana mokonzi nakona Alléluia. Yesu Kristo oyebike bilengi peza na ngona ngamu na biso banzimbo ko ba malo o ekolongola biso ba posa elongola ba chrétien ba posa musique ya libanda po ba composition ya bo libanda tozo yango te Maman Laure Lemba Mbongo album oyo
tout le monde est dans 12 titres. 12 titres, tout le monde est pèlerin. Pèlerin, oh, yemba liboso, ou bien, on a bête à remix dans l'album, ou bien, ils ont un titre. Ils ont remix. Ils ont remix, il y a pèlerin. Tous on a 2 remix. Tous on a remix, il y a Yeshua. Tout petit vraiment autrement. Tous on a remix P, il y a pèlerin. Plus 10 nouveaux titres. Ok, 10 nouveaux titres. Maman alors. Ils ont un featuring. Tout ça, les featuring, mon corps, na frère Henri Papa, Moulaja, Nanzembo Kanisanga. Tout ça, les featuring, mon corps, na Mike Flor Moulumba. Featuring Moussousou, na Papa Kabachi. Et puis featuring Moussousou, na sœur Annie Singa. Voilà. On a profité, on a dit que à combat Papa Kabachi, et Biké là. Papa Kabachi est sérieusement malade. Ouais, il est presque bon, par la grâce de Dieu. Ouais. Donc, on a niveau à ça. On a besoin on a tournage. Il est sérieusement malade. Tournage à clip. Voilà, merci beaucoup. Ça message est commis déjà. Et ça sujet des prières, voilà. Parce que il faut te tourner clip naïe. Tout le monde se préparer après avoir que nous Papa Kabachi donc nous talaï. Faut tout ça la clip où il y a combo na Yesu. Sélection. Et ça sujet des prières vraiment tout bon de la pour na Papa Kabachi. Sélection il y a des musiciens au emi na bango na bango featuring ezalaki Nzambenda ça qui bien au oui on native Mike Flow aemba déjà kitoko ou bien ezapo na aemba ki na ye na nzembo mo ya frère Mike to mona ki bosel pe featuring polele ah non opambola biso mama là intervention na nzembo wana en tout cas bon nalandela radio de près peut-être éviter mama lo sélection ezaki pona ni et ça c'est la grâce de Dieu. Et ça orientation ya Nzambe et ça qui même na ba effort na bisoté c'est l'orientation ya Nzambe de sali que to yemba na bande ils a histoire mobimba donc c'est un peu long mais na muku c'est ça que c'était vraiment l'orientation du Seigneur. Album barozawa puis et c'est bimi album ici et utiko bima et zana nunkara na quelques jours depuis apparition déjà na ba plateforme ya téléchargement to lancaki et je crois que Ezo comme la biso déjà dans un jour ou deux déjà dans la plateforme à téléchargement mais dans la édition et dans la vendeur ambulant beaucoup mona album Oyo ma robe de gloire bandeko ya poto la plateforme à téléchargement ezali mais na CD je crois que si ça qui pour parler on a biso Papi Zola et pas ya Papi Zola bakokipe kozwa yango par la grâce de Dieu mais na ba édition ya mokili mobimba eza déjà bokozwa yango na Canada eza pena bandeko na biso baza kuna je pense que tokokomela bino ata kokoma pour que boyeba et puis ba clip bokoki kolanda ngo tokotiela bino clip progressivement parce que eza déjà na 3 clips autosuite aussi ici toujours que les bons progressivement dès na programme il y a contacter Papa Kabachi pour donc pour un clip Moussousou on a besoin de soutenir Moussala au bien aimé ko hésiter te ko kanga le beau côté tous ana contacter biso na 082 19 70 104 082 eza numéro Moussala 19 70 104 benga biso soko za la participation okoki toutefois ko Nzambe alobeli biso mingi pona album Oyo et bato belé bazo bika bolamu Nzambe na nzela ya album Oyo ngana zo croire que prochain témoignage eza ya yo bien aimé na kondimata ya biso Nzamba ko sala yo bolamu okolate lamba ya nkembo na situation nyonso Oyo ememela yo pasi soni Oyo ememela ka mituna Nzamba za capable na nyonso alors exiger qualité originale ya album Oyo Nzambe akopambola yo ndeko na biso pe Greco azui distribution Kinshasa na maboko na biso et bato mingi bayebi kaka na banini mususu tout ça Greco musique tozo bunda contre piraterie mais Nzambe ayebi ndenga ko salisa biso bosomba pirate te ndeko na biso Greco azui Kinshasa na distribution ya ma robe de gloire donc bandeko bele bakokipe kozwa epana ye totindaki mwa ndambu ya lo mususu na Lubumbashi mais tozobongisa pour que tokende na ba province nyonso tina ba matadi partout on a okene koteka vendre officiellement
tout ça la vente officielle il y a album Oyo ma robe de gloire. Donc ceux qui posent la besoin il y a kozwa ba CD na maboko na biso benga biso na numéro na PC 082 19 70 104. Album Oyo ezo pambola batu ebele nazo ndima peke eko pambola yo peko sala yo bolamu. Confessa ka banzembo Oyo, déclara kama no banzembo Oyo. Eza vraiment très bénissant. Nzambe a opambola bino na kombo na Yesu Kristo. Merci beaucoup maman Lolemba Mbongo na maloba na onde to sukisi émission ya lelo. Ozaki bénédiction pour na biso. Merci ko pesa biso temps na yo. Na bino surtout bolanda ki biso tikete kimia na kolo Yesu Masiya umela o mabota mabino na ba numéro maman Lolemba pesi pourquoi kozwa bango na ba numéro ena e kozala malamu mingi bolandi biso libanda ya mboka na Suisse na Canada na Paris na États-Unis to pesi bino bambote bele tikete kimia na kolo Yesu umela kimia na Yesu Masiya umela o mabota mabino. Merci na Trésor depuis Paris, Kolo site kitoko internet où pesa bino ba news ya solo na Kumbela Mokili TV nde ojubiso na nzela ya YouTube. Nzambe soki azongi te to rutanga nkomizali ko ya d'ici là portez-vous bien et bonne suite des programmes na ba chaîne na biso o bosi biso donc mama Lolemba na ningina succès na yo pasteur Amos Mbayo aza élevé le lokola moko ya ba ministre ya sport ya mboka na biso ezape moko ya basali ya Nzambe oyo oyebi malamu na lembo no moko kutu po bwaka ye bien que les kakala lilobani ko ebisa ye akolanda pe na ngai. Vraiment félicitations ya liboso ngwana to komela ki epé et même ceux qui to ko komona na te ba mikoleleke belé mais de loin to so soutenaka d'une manière ou d'une autre tant to soit qui nouvelle oyo to komela ki e et pour na ko talisa ye pe sengo na biso ya komona que atomwa na dignité kaka yete mais maman Gigi aussi maman Gigi Mbayo félicitations maman ministre Nzambe a sungabino en tout cas na mandat o nyonso Nzambe pe sa sagesse intelligence nyonso salama na kimia na kombo na Yesu. Voilà na kombo na Yesu to kutana bino mikolo mozali ko ya shalom.